Amis de Congo France, bonjour et bonsoir. Merci parce que vous êtes connectés, vous êtes à travers cette émission Actualité à la Une, présentée par M. Didi Dipumba. Tout cela tellement makambe belé, où il y a Karambo Kanabiso, Congo, Mbutu, entre États-Unis et Kinshasa. Vous voyez, déjà la fois passée, tout le qui sur relation bilatérale, où ils ont brisé les lots entre la Belgique et la RDC, mais les lots polémique wana États-Unis et récupéré Yango selon Niki Ale a dénoncé Joseph Kabila comme quoi ça qui est liste des criminels il y a batu oyo baboma qui désespère ya oni mais lelo Joseph Kabila azo ko réagir té azo sala elo comme côté to développer yango au cours de cette émission Actualité à la Une. Tout le monde la mère Mende à réagir. Il faut pas que Bosana qui n'a qu'à liste ya américain la mère Mende peut a ciblé parce que Bango P Yep a participé qui sur Kao et Salimaki na kata Kasai to koyoka la mère Mende na ba makampo à lobby ndenge a dénoncé ndenge a rappelé Niki Ale sur comportement ya américain to développer yango au cours de cette émission Actualité à la Une. IDPS, très chers amis téléspectateurs, bazo préparer congrès na Bango pour la colocation successeur. Il y a Etienne Tshisekedi Balobi pour nous soutenir marche. Il y a le 25 février IDPS et Tché Congrès Nango dans le mois de mars parce que Boyebi Kebasango balança qui marche pour le 25 février pour développer pays makambu tellement ébélé oyo lelo les autres dérangés ba congolais pour nani kaka Congo pour nani kaka pas ces na Congo pour nani kaka monde entier est ciblé Congo. Il faut que bayango ba minéré oyo nzambi atia na pays na biso et lukeli biso makambu. Pourquoi? Parce que tozaki na ba dirigeant moko ya bienté oyo balingaki toujours ba tikala na kati ya pouvoir neti to monaki Mobutu 32 ans na pouvoir nulle part ailleurs. Mais tala biloko atikeli biso soki asalaki kaka 2 ans 5 ans 10 ans pour nous faciliter successeur naie aye ba ko continuer idéologie pour nous protéger peuple congolais tout le monde ba makambo ya boezate soki to salaki na ba président ya bien na kati ya mboka wana mais faut yeba ke Congo il y a comme les États-Unis plus qu'États-Unis parce que États-Unis les locaux comme ko dépendre na ba minerai à Congo pour ba sala nango ba iPhone pour ba sala nango ba bombe. En tout cas merci beaucoup mais Niki Ale Lelo a commis qu'on dénonçait Joseph Kabila. Expert de l'ONU tué en RDC, les États-Unis dénoncent l'inaction de Kabila. Les États-Unis commis qu'on dénonçait l'inaction de Kabila. Quand on dit l'inaction, les synonymes oyo, tu peux que le négligence. Négligence ya Kabila parce que bah ça qui est liste. Il y a ba criminel oyo ba sema ki kao na kati ya Kasai mais Joseph Kabila azui liste wana azui liste yango soi-disant pour na bango abwaki yango a négligé makamuniki ale aye koyebisa na mois ya novembre 2017 parce que Niki ale tango akitaki na kati ya RDC et salaki par rapport ya makambu oyo ezolekana situation politique ya crise politique oyo na kati ya RDC. Boyebi benda bika esalaki tant madame oyo akiti alobi yango kino à chaque fois que ba élection ezo salimate ba jeune fille ba maman na biso congolaise baza violée. Alors il faut élection moko ezala crédible, ezala transparente pour permettre motunyo surtout à voter et puis tozwa to élire to pona tout ça la choix ba congolais ba ça la choix na président oyo akoki kokomisa mboka na biso neti ba mboka mususu développer mais lelo il faut koyeba yango que mboka na biso eza pas même en voie à développement malgré ba richesse auto za na yango et cela qui taki motema ya mabe déjà ba américain bango moko parce que ba président nyonso obo monaka mingi na lobby ya Afrique baza dirigé par ba occidentaux. Alors lelo ba imposer biso Joseph Kabila tasco lelo ba komi ko bimisa mabe nae. C'est ça travailler avec les blancs. Ba jeune bango o ba komi ko sala lelo ba komi ko bimisa désespoir ya oni oyo ba bomaki na Kasai. Question eza sur l'assassinat ya désespoir wana. O ba bengi Michael Sharp
na Sédoise Zeina Katalai o babomaki na kati ya Kasai central. Alors selon Niki Ale, envoyé spécial ya ONU, apesaki Kabila liste ya batu oyo bazalaki impliqué na dossier wana. Na kati ya liste wana, la mère Mende, très cher ami téléspectateur, azana kati. Na kati ya liste wana, ezana batu ya gouvernement, bazana kati oyo ba facilitaki ki baboma chef Kamwina Nsapu, très cher ami téléspectateur. Alors lelo sort ya Joseph Kabila ekozala nini parce que déjà tout le monde une relation bilatérale entre la Belgique na Congo ils a déjà brisé. Tout le monde comportement et gouvernement illégal. Il y a Bruno Tshibala comment va réagir? Ndeba kangi même maison Schengen où ils ont facilité les sous pas congolais ba kozwa visa facilement té. Pour na kozwa visa à Londres, pour na kozwa visa à France, pour na kozwa visa à Schengen, il faut okeni na Kigali. Il faut okeni na Rwanda. Ne salimate. Donc le Rwanda est comme cause à la plus facilité na ma camion surtout Italie à bas voyage ou Italie à développement. Pourquoi? Parce que c'est bangonde baso ko diriger mboka na biso Congo to baka yango met fois que notre pays est occupé. Notre pays est occupé. Tout le monde qui même très cher ami téléspectateur Paul Kagame alobaki que ba politiciens surtout au baza na Congo ba dépendaka na ye. Eza na moko te oyo azanga atako benga ye. Batu nyonso tu wana eza ye mutapesa iloba ya suka selon Paul Kagame. Alobi même au sommet de l'État ba dépendaka na ye Paul Kagame. Alors c'est malheureux comme on a déjà président oyo aza na kati ya Rwanda aza ko diriger un grand pays où il y a plus de 84 millions d'habitants. Très cher ami téléspectateur. Mais Rwanda est un pays moko trop moukié. Et ça a 14 millions. 14 millions d'habitants. Et ça pas si peu ma très cher ami téléspectateur na makam otozomona oyo. Mais il faut boye baké ba américain bazawana uniquement pour na ba intérêt na bango. À chaque fois que intérêt na bango est menacé, bourmon na bango ba rotia toujours mulungi na président wana. Lelo colton. Et ça na maboko ya ba Rwandais na maboka ba Congo na ba américain lelo ba matière première est belle très cher ami téléspectateur to moni même na kati ya Rwanda entreprise ya raffinerie ya cobalt webi cobalt et ça la ba fonction est belle na ba appareil électronique surtout na ba appareil téléphonique très cher ami téléspectateur na ba satellite mais lelo au lieu Congolais a profité na yango mais tout monde toujours ba américain de baso profiter na yango mais baso boma bande ko na biso congolais donc wana ça qui par rapport ya madame Niki Ale ndenge déjà bendabika e komi ba komi déjà ko tia Joseph Kabila Mulunge parce que ba eko comprendre que d'ici là le 23 décembre élection ko salema mais ndenge makambo zo kindi na machine à voter on a loba qui la fois passée que même Niki Ale rejeter la machine à voter oyo corné nanga ayaki nango par rapport à organiser l'élection dans la République démocratique du Congo. Alors la mère main de porte-parole du gouvernement à réagir, à répondre Niki Ale. Alobi boye. Niki Ale alobi wana eza buzoba. Dans ma Niki Ale alobi eza buzoba selon la mère Mende. Eza buzoba ya makasi oyo ba américain balingi basala. Selon la mère Mbende, est-ce que Kabila nde akosala enquête pour na azwa ba criminel akanga ba criminel oyo basala ki crime na kati ya Kasai? Déjà question la mère Mbende aza ko se poser. Est-ce que Kabila aza mutu oyo asala na kati ya justice? Selon la mère Mbende nde aza ko se poser. Alobi lisusu nini? Alobi la justice na Congo est indépendante. Batika justice et ça la musala na yango. Selon la mère Mende. Alobi pour le porte-parole du gouvernement illégal, il ne revient pas au président de la République illégal de finaliser les enquêtes criminelles dans Katia Congo. En RDC, comme aux États-Unis, ce n'est pas le président de la République qui finalise les enquêtes criminelles. Donc, le président n'a pu que transférer cette liste à la justice qui est en train de signer
sont désemparés sur tous les crimes commis au Kasaï. Wanezali, la mère Mende, oyo atelemeli niki ale. Alobi ba buzo ba oyo ba américain ba liba sa na kati ya mboka na biso akebisi yango. Selon la mère Mende, porte-parole du gouvernement. Alors, il faut boyer que na la mère Mende, na Joseph Kabila, baza dirigé par les Américains. Les lots américains, ceux qui habitent, les Américains va décider, va chasser Joseph Kabila. Et ça na minute moukié. Et ne soit pas même des jours. Ceux qui bazo tikewana, c'est parce que balingi ne ba tikewana. Oh, bosso monde a ba tiraillement entre les Américains na Kinshasa, entre la Belgique na Kinshasa, et ça ba tiraillement, et ça ba distraction inutile na mise congolais. Mais biso lokola toza média to informa kabino kaka botela makambo ezo le cas entre pays boé na pays boé. Voilà pourquoi, très chers amis téléspectateurs, makambo oyo toti kolobela bino par rapport à makambo oyo ezo le cas na kati ya mboka na biso Congo. IDPS et pour nous soutenir marche le 25 février. Batie congrès na bango pour le mois de mars. Na communiqué moko signé par ya porte-parole ya parti Augustin Kabouy. Alobi que congrès extraordinaire oyo ezali fixé pour le 26 puis le 26 puis le 27 février. O na Kinshasa ko salima lisusu na date wana te. Ba pousi yango na mars sans couper sa date exacte. Mais rapport wana eza justifié na teni ya marche ya laïque oyo eza prévu pour le 25 février. Donc voilà, IDPS est poussé. Mais na kati ya IDPS déjà ba candidat ba commis ko s'inscrire pour na baluka successeur ya Etienne Tshisekedi. Voilà, on ezaki ba information o ezo leka na kati ya mboka na biso. Lelo, il faut koyeba yango, il faut toujours congolais surtout à ça informer ni États-Unis lingi, ni France lingi, ni Belgique lingi. Mais c'est les Congolais, c'est le peuple congolais qui va décider. C'est les peuples congolais qui vont décider. C'est le peuple ndebako décider que voilà, mboka na biso to lingi ezala maboye, to lingi ezala maboye, to lingi ezala maboye parce que il faut peuple ndé eboto la pouvoir. Le pouvoir, ça s'arrache, ça ne se donne pas. Namoni maman moko abenga ngai alobi oh Joseph Kabila alonga mboka na biso na malembe to lingi makele te makila etangate. Maman ona azana raison. Mais Joseph Kabila akolongwa bongo te. Joseph Kabila c'est un militaire, il faut jamais oublier. Ayoka kana masasi. Ce qui masasi beti ndi akoyoka. Mais na ba dialogue, na ba concertation, na ba média boyé. Très chers frères, chers amis de congofrance.com, jamais Joseph Kabila a koyoka. C'était M. Didi Dipumba na pesi mbote mingi na chimanga mokonza baluba oaza nangai na kati ya studio azo sala musala tellement makasi na sima ya caméra. Moïse le Sauveur, sans oublier Amis Imprince à Lyon. Gaz na gaz oaza na kati ya Londres. Merci Amis pour na soutien na yo. Merci à JB Mamenga, Studio M, Jonathan. Bosangate, très chers amis téléspectateurs, vous s'abonner massivement, vous partager vidéo oyo et puis vous posangate, vous sommes box nabiso Happy Box TV oyo et que permettre bino vous avez chaîne nyonso tu ya mokili mobimba pour na pe boyeba information boyeba peke Congo France eza na kati. Merci beaucoup. Box ya Happy TV yango wana. Au revoir. Bolanda biso na Happy Box TV. Ça veut dire décodeur Oyo, ils ont la chaîne Nyons tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. La télévision autrement.